Merci Balandia aussi du Congo, chaîne à Libération, chaîne à Binobo CPA Dango. Na mitumba otoza ko bunda pona ko bimisa peuple congolais na kati ya bolema pona ko bimisa peuple congolais na kati ya pongi oyo boy peuple congolais akulala azoyeba eloko akoluka te. Na yango wana lelo to yesusu pona ko solola makambo etali mboka na biso Congo ni to ko sola lelo na kati ya émission oyo boy makambo ya ko sola eza tellement ébélé mais contenu ya temps de to ko meka un peu ko réfléchir ensemble na bino ko pesa na ba idée ko pesa makanisi pour que non bitumba na biso auto ko bunda pona résistance pona révolution pona soulèvement populaire et meka ko soa un peu à lire mosusu ya sika na yango wana biso ba yi komani to monaki makambo za ko lekana kati ya ngambo ya Assemblée nationale et ko talisa ke no makambo za ko tambola mabe parce que lelo oyo boy to moni ba congolais nyonso oyo boy baza avéré bazo mona lolenge mboka sa ko tambola na bokambi ya Félix Tshilombo mboka e ko tambola lolenge ya mabe depuis boye na ye na pouvoir na lolenge ya mabe na lolenge ya bakor o basinyaki ye na mwana mboka Joseph Kabila oyo bobiso tuto yebi lolenge nini Kabila as gérant mboka o pendant 21 ans ya tuerie ya moyibi ya détournement ya mbongo ya l'état ya ko zwaka bato ko tia wana ba prison ya sema bele mais lelo oyo boy tirelo onde tozo koloba awa boy justice esa yemina ote pour makambo wana yango tozo mituna est-ce que bande ko na biso oyo bo bazwaki choc o ba bukanaki na mokola vendredi est-ce que justice ya maloyo ko sema kati ya mboka na biso parce que soki totali na mikili ya biso ya mboka ya ngele na poto tomoni ba jeune ba telemi ba kiti na balabala pona koloba ke no ezala Marie Le Pen ezala Emmanuel Macron tolingi bango te révolution mais na Congo to kota la population azana pasi population zozanga mai bisika misukure mona na te na kati ya Kinshasa mais peuple pona okita bana balabala azozela azwa mot d'ordre peuple pona ko revendiquer ba droit na ye azozela soki nani ayebisa ke no bimaka na ko revendiquer ba droit na yo isa ko kamusa biso parce que lelo oyo bonde toza awa boy bakor oyo bo Félix a ko signer to ebite est-ce que ça na profit ya baimboka récemment na Minembwe tomoni gouvernement rwandais eyei ko sala inauguration ya hôpital na ba quelques de santé misusu tozo metu na siko mutuna est-ce que Minembwe ekomi ya ba autorité rwandaise ekomi na kati ya Rwanda ou beza na kati ya Congo jeunesse congolaise oza kolala kolamuka pona ko bunda pona ekona biso photo zo ba mot d'ordre pa ba leader songolo pakala yango nazo bengisa ba jeune congolais mboka o eza ya biso makambo ba ville morte eza toujours politique o bozala ki na pouvoir ya UDPS il faut que ça la paradigme ya komona makambo mosusu tema parce que lelo o Poutine a besoin à travailler dans les jeunes africains. Mais biso ba jeunes africains, biso ba jeunes congolais, to continue toujours ko croire na ba français, to continue toujours ko croire na ba américains. Tandis que to yebi ke batu oyo boy, baza na souffrance ya base ya misère ya RDC, et ça ba américains na ba français mo kili mobimbe biango. Il faut un exemple ya ba français, ba jeunes wana. Ba ko bunda, pona mboka na bango pona ko bunda pona lipa pona courant, mais pas na biso to kozela. Mobiki saya Mobiki sakoya ndenge nini il faut un exemple ba vietnamien bazwa ki conscience ya mboka na bango balobaki toko cédé devant ba américain jusqu'à ce que vietnamien asuka okufa pona ni ba vietnamien ba réussir ki bituma na face ba américain parce que bazala ki bomoko pourquoi parce que esprit ya patriotisme ezala ki ko renye kati na bango yango bozo mona kati ya biso ba congolais division ba séparation eza ko renye pona nini pona kanyak lobby abo boti kolanda opposant sud-africain ako chola ba kongomani ako ebise ba jeune sud-africa boza la toko ba écossais ba jeune congolais ba teka mboka na bango pona $20 botala niveau o bato misu bazo mona biso ba jeune congolais mais o jeune congolais za toujours pona kolela pona koloba loba et non ya koleka na action yango to sobengisa ba jeune congolais nyos mois au avril c'était prévu tout ça la action ya makazi mais perturbation ya ba makambo ekomela kibiso ndebo moni to lobité moi mais il faut activité ba banderole ba kaliko kotambola kosenga départ ya ba Rwanda na kati ya mboka na biso
Parce que erreur oh papa na biso basaki na le passé, il ne faut pas erreur wana continuer toujours ko persister na kati ya mboka na biso. Ndenge tozomona lelo oyo bo. Même politique. Oh IDPS banayi ko sala, même politique yango pe boy, ba leader politique misu ba komi ko landa yango. Mais oh tozomi tout ne sa charni na peuple. On ne libère pas un peuple se libère seul, dit-on. Mais pourquoi jeunesse ya Congo a kolinga kote le maté? Lelo oyo boy, toza ko talisa, toza ko loba. Gouvernement Danemark yepe emboîté ba makolo alandi même schéma oyo boy ba anglais ba signaki ba accord na Rwanda pona kotinda ba réfugiés nyonso o bazo kima mboka na bango bazo kanda koluka nini bomo na kati ya mikili ya poto siko bo bangi na biso ezake tango Paul Kagame akomi ko signer ba accord yena ba pays wana Danemark Angleterre ba pays misupe ko yana sima batu wana nyonso Paul Kagame a coché à Bangouapi. C'est ça le grand problème. Félix Azumboka. Pendant qu'on a notre ligne peine à sous-région, il faut céder Goma, céder Ituri pour que nous kimie kota. Tel niveau mboka na biso kende. Nana pesi Félix permission na peuple congolais za kolala, peuple congolais la muka na naivité o la tinzoto na biso. Mboka na biso to ndi bomengo. Ba richesse ça kobota mabe kobotama butu moi bomengo na miso nde yango zo sala kino lelo o buto sala victime mais pendant ko éviter victimisation wana ezo senga ozo conscience ezo senga otelema obunda otelema na balabala lolenge biso bande ko na biso to ko bunda boya ko se joindre na bituma na biso et non ya ko sala ka toujours dépolitisation seni et réforme électorale to ko sala boy non eza pona ba intérêt ba politique yango to so bengisa bino Congo ezamboke tonda na kita soki yo kobunda te bato misu bazomona richesse oyo eza na kati ya Congo nde bozomona bazotinda ba ennemi mpona koya ko agresser mboka na biso butu moi lokola makambo yo koleka na est po botala keno Congo eza na ba richesse ebele richesse mosu asika yango euti kobotama awa na kati ya mboka na biso na est du Congo na kosenga na ndeko Kabuya JDK so toza na bino liloba moko totalisa na bayi mokili bato bakosala nzela bakobongisa nzela mais ba découvrir richesse mosusu na kati ya mboka na biso soki tozala bino liloba moko ndeko Kabuya tele biso image et puis tozongi na émission na biso. Regardez comment le Congo, c'est un scandale. En train de une société qui répare la route, mais on découvre qu'il y a le minerai. Tous ces jeunes gens que vous voyez sont en train maintenant d'extraire le minerai, le cobalt. Mais tout ça, c'est un problème d'organisation. Ça se passe maintenant même. On est chez Mbélou. Mon ami, fais voir. C'est quoi ça? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais filmer du Amin. Ici, c'est à la commune de Katouba, en Dalamumba. Nous sommes en train de vivre du jamais vécu. Avec toutes ces minéraux, mais les Congolais ne se retrouvent pas. Il y a lieu de revoir la politique d'exploitation minière pour que les Congolais pensent qu'ils retrouvent la beau bénéfice. Merci. Ndenge bozomona wana richesse oyo boye ya sika kombo na ngona nutu ebite beza parmi ba potentialité richesse oyo mboka na biso za ko engorger. Botala keno richesse bomengo Kongo komiti na balabala. Bazobongisa nzela nde bozomona wana
bande ko bazo lokota ba richesse na biso ba matière première mais biso moko bana mboka tozo profiter na richesse o te yango wana bomoni Paul Kagame a ko profiter na faiblesse na biso tandis que ba richesse o elinga kaza la profitable pour le peuple congolais mais ok na ko profiter na bato misusu pour na nini nous avons des dirigeants inconscients nous avons un peuple inconscient azo ebate eloko nini o azoluka lelo o bonde nazo ko yisabino na Assemblée nationale mbata baponi pour na ko remplacer Jean-Marc Kabund. Est-ce que ça pour intérêt à peuple congolais na moni kuna ba ko kabola mbongo ba mituka yo siko mwana Congo ozangi transport ozangi lipa social nous en difficulté mais tant que tozo bengisa yo pour na ko changer makambo seule façon au bobiso peuple congolais to ça na mboka na biso pour que nos congolais soient dignité na e congolais comme à respecter tozo lo bango na ba télévision tozo lo bango na ba émission na ba sensibilisation mais peuple congolais akangami kaka ne loko moko eloko wana peuple congolais bino bozo kama nango yango des solution yango na zo bengisa bino tolongwa na kati ya ba mangomba otoza nanu peuple congolais tracé na nzela na emoko totala ce qui est quoi abouti soulèvement obiso toza ko décrire toza ko belela ngo butu moy to meka yango na no so ko pesa biso mbuma malonga eloko nyonso ezalaka komomeki to meka révolution populaire to meka te mais to tiango en application pourquoi ko bangela tibiso nzoto ba Rwanda bazo kontra na mboka na biso bazo boma o biso bandeko insécurité na Kinshasa kolobate insécurité na Kabeya Kamwanga, insécurité en Équateur, insécurité na Bandundu, tout ça, peuple congolais vandi. Ozo kanisa ke batu oyo baza ko travailler oyo boy, baza wana pona ko sala pona biso. Batu wana bazo travailler pona ba richesse na bango, pona ba intérêt na ba poche ya ba famille na bango. Et non pona intérêt mona Congo, mais la seule loko oyo ko sala pour que non oza na besoin ya mai, eza la potable pona mutu nyoso, eza na nzela bo telemi, ya bo tomboki, ya kanda, ya ko pesa yo courage, ya ko telema to benga na batu oyo boy pour que non makambo ya sika, bakambi ya sika, ba na kati ya mboka na biso. Parce que dans le lobby, ville morte. Et qu'on a toujours profitable na Félix. Et qu'on a toujours profitable na batu oyo ba ko kamamboka, yango na pona ko éviter loko o, ezo senga conscience générale. Ezo senga détermination de générale. Bande ko na biso ya Ituri, bande ko na biso ya Kindu, bande ko na biso ya Bakongo, bande ko na biso ya Équateur, bande ko na biso ya Kasai, to telema to bunda pona mboka na biso. Félix a signé ba corps pour céder gomme mais pas ba Rwandais. Nani apesi Félix permission ko signer ba corps wana. Ezo mo na Congo. Parce que mboka na biso bato misu bazo mona biloko ya minene na kati ya mboka na biso. Mais biso moko ba ikongomani to ko bénéficier na richesse wana te. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand on continue ba bêtise oyo boy. Ba député ba kosala mibeko pona mesure na bango, pona ba intérêt ba makangu na bango pona bana na bango. Mais mukoloni ni biso ba oyo tozanga mingongo ba brino mimbenga na ba ndeko toza ko bunda. Mukoloni ni oyo boy bato wana ba ko travailler pour que no biso pe tozwa transport ya malonga longe bango ba ko tambola. Yango wana nazo telemiso mo na Congo. Na nzela ya soulèvement populaire makambu oyo za koleka na est, makambu oyo leka na capitale awa epesa okanda parce que on ne peut pas accepter de continuer na lire ya boyi. Soki na kati ya France baza ya kolia malamu, baza na droit à santé sanitaire pour tous gratuit, baza na éducation. Ozo mona te que non, bazo continuer toujours kobunda pona makambu échanger. Mais lio vandi nyonso za kolekelo kaka boyi. Oleki si jeunesse no boy, okomi lelo ozoke na 43 ans, 45 ans, 43, 46 ans, 47 ans. Ozo vendre, ozo zera. Ozo pesa rapport na communauté internationale. Communauté internationale ko ya te po ebuna na place na biso. Problème na biso za biso mo il faut to bunda. Ba Rwanda ba comprendre faiblesse ya peuple congolais likola $10. Ba comprendre que no congolais za mutu asambelaka. Congolais za mutu oyo balobaka papa mazaka na action te. Yango ba Rwanda lelo oyo baza ko profiter. Ba bomé économie ya mboka na biso. Et puis c'est très dangereux tant l'économie en mboka. Et simba mina maboko ya bapaya. Boye ba oke no mboka neza déjà inégligeable. Toujours exister par rapport à quoi? Yango zo senga biso ba peuple, biso population congolaise. À l'unisson, totalement na bakaliko pour chasser les Rwandais bisika nyonso bazali na kati ya mboka na biso. Botala makambo za kolekana. Kagame zo humilier mboka ye na Félix. Félix mukoloze mina ekotaki alobi te soki na ye na pouvoir
na ko humilier peuple oyo boy na ko zangisa batu oyo boy salaire malonga na ko zanga ko pesa batu oyo boy droit ya koloba ndelelo oyo boy mama aussi akomi poursuivre on dirait ibelo kwa batu oh mboka ndenge nini oh génération ndenge nini oh boy total ici peuple congolais na banzela nyonso to lobby to bengisi batu na banzela ba conférence na ba sensibilisation mais peuple congolais akangami kaka pona ba leader politique eza pasi na mawa ba edikaka peuple ndenge nini biso to kotalisa bino nzela yango yebo ndenge ba catholique balobaka liloba ya nzambe nde yango mwinda pe bomoy mais pourquoi bino bozonyo kwama ba Rwanda bazoya so bazonga pa mboka bango bakomi ba millionnaire bakomi ba riche mais yo ana mboka na mboko za incapable même ya kobala ozozela mobikisa ya ozozela hotelema nde na bisaki bino révolution eza état d'esprit révolution ya kana ndenge ya brisque révolution ça le makana ndenge ya brutalité pour le makambo changer ate kozwa ta révolution ko lia oye moko bana parce que comment est possible tant que tozomona ba acte oyo le kani ba policier ba kozwa libanga akozwa munduki akobeta oyo ndeko mais tozana mboka ndenge nini oyo bo yango nazobenga bandeko na ngai boya to sala force to changer politique na biso ya kosala parce que policier tango akobeta o mona Congo yo za kolela oko filmer oyo ndeko ole yo po luka solution benzeta ko beta policier yo zo kanga téléphone ozo kanga ba selfie pour que bato wana esala bango esala ni yango na zo bengisa ba Congo bani baso na ko bengisa bandeko na nga ba résistant ta auto komi l'air tellement grave parce que soki bino bozo croire bitumba auto koti batu oyo boy baza déterminé ya corruption baza déterminé na makamuna bango ezaki ya mabe après Kabila égal après Kabila avant Kabila égal avant Kabila qu'est-ce qui a changé na mboka na biso eloko moko ya malongo changer wana te peuple congolais ata soki bokene élection rien ne nous rassure que eloko malongo kozala ya sike komonana eloko sike kosala que non peuple congolais atelema kitana balabala peuple congolais longola bobangi ba policier wana bazotinda baza pe na makirana mai lokola biso mais pourquoi biso tozo permettre à tout moment ba policier ba bon continuer ko boma oya biso bandeko problème na biso c'est que toza divisé yango peut-être ba policier o bazo réussir biso facilement mais si tozala ki mutu moko une force on allait faire quelque chose et puis sur le peuple a qui conscience le ko la biso bande commission toza ko sensibiliser toza ko bengisa bande ko to telema to bunda pona économie ya mboka na biso to bunda pona sécurité to bunda pona intégrité nationale souveraineté na biso bande ko ba ko kula na biloko o bote yango na bobangi nange zali ke non soki to sali attention te RDC to bunda pour la deuxième fois pour l'indépendance passe nange za yango wana indépendance ko mi ya mise à cause botala batu o intolérance na bango baza na bilan largement négatif Félix na ba massa na ba chekula nyonso apoto ba yeko boma mboka ba yeko boma économie ya mboka et puis zo le kango na miso ba kongomani ba kotala ngo nyonso na nini Félix a dictateur Félix c'est un civil problème eza na biso peuple nto lingi to pesa Félix opportunité wana reçu ya ko manzambe batu bakuma ko ko fuka mela ko yembela ye jalelo yango to ko bengisi wa mona Congo au telema botala ba anglais ba signé contrat na ba Rwandais ba Danemark peuple danois na bango pe ba yei ko signé ba accord batu wana nyoso tango bazo kima bazo kanga batu wana bazo uta na Libye bazo uta na Pakistan bazo uta na ba pays wana ba Soudan bazo uta na ba pays wana ebele o bazo kana ko lukavi bazo tina bango n'est-ce pas qu'on a déjà une crise pour na mboka na biso on a une crise plutôt pour na mboka na biso vous savez combien ce cas ce gens-là viendront combien de sécurité ko mata na mboka na biso et qu'on a danger pour na bande ko na biso le quoi le oyo bo makambo ko leka na France Emmanuel Macron na loi na bango bondoki na kati ba makambo na bango akisi dans les jours à venir bazo voter loi ya pédophilie et ko apporter ni na kati éducation ba na biso tala danger place mboka za ko kende yango na boko mona mboka ko pela moto to ko talisa bino makambo
Donc loi wana so ba légaliser yango lokola RDC za mboka moko bikopia ba ko copier pe biloko wana pédophilie papa a 70 ans ko bima mona 12 ans mona 12 ans c'est ça ba kambo za ko leka mboka biso mais il faut mboka na mboka yo se vivre na culture na yango na religion na yango mais lokola biso na Congo nous sommes des ramasseurs to ramasser au ta la place confusion zali moyen mboka yo soit développement nango exactement parce que tuzangi repère peuple moko zangi repère bobangi na ngeza ya mwana ba para il faut bo veiller na éducation ya bana bino femme congolaise bo tela ba loi oyo ba Félix ba okende ko signaka bisignasi na ba kona bango abunduki la pédophilie zo linge kota na kati ya Congo awabo lokola Emmanuel Macron formé au AEP secte je crois que Félix okaza mutu o andima bindima ndima ezo participer na éducation ya mboka na biso na nini yango na bozo mona kino Félix est l'incarnation du diable. Félix est un représentant légal à Lucifer. Aza contre mutu oh bo peuple congolais il faut que benga Félix le quoi ndeba lapidaka mutu na kati ya Bible. Côté que la Félix est demandant na mora oh boy eza suicidaire. Yango to so benga sa bande kunyonso. To telema à l'initiation to benga Félix. Félix azo zo mboka déjà akomuka ba mboka. Akomi ko kabamboka tandis que na parti na bango moko IDPS baza na carte te ya ko pesa même ba militaire na bango mais Félix ya ko zo mboka ako kaba yango ndire mboka oyo boy eza ya Félix na Kabila ndena yebisa kibino Maman Océan azana moi ba menace azo subir et je crois dans les jours à venir boba normal on a peut-être un moment et puis comme ça yango to zo bengisa bino bande konyoso oyo boboza na lutte boya to sangisa force pour que non résistance au biso toza ko bunda to mona papa honoré nganda ko teka mapangu na e ko teka ba bien na e pona ko soutenir résistance mais bande ko ba bomaki résistance pona nini pona lo koso papa honoré nganda ngaza na biso tire lo oyo boy selon vision na ya résistance ndenge zalaki to ngaki to acheminer na batuana pona ko bunisa bayi impérialiste pona ko bunisa ba Rwandais na ba Ougandais oyo boy bazo luka ko sakapare na Nord Kivu na Sud Kivu mais lokola Congolais tala ke terrain na yemoko nde to komi na étape to sana ngolelo oyo boy yango to zo bengisa bandi ko baso to pesa na makanisi to sangisa oyo to ko sala ba moyen bitumbo to za ko bunda oui certes mais moi mateka pour que no ba résister tant to le balabala to za ko bengana régime oyo bo sanguinaire régime apartheid ya régime ya Chilombo azoma courage azoma lipa azoma transport pour permettre to telema ko bunda parce que libumu anzala eza na solution mon côté yango loko to za ko bengisa bande ko nyonso idée na yo loko aliboso contribution na yo stratégie ni to ko mettre parce que to ko tia ba stratégie na biso nyonso te na ba réseaux sociaux na ba télévision yango to ko bengisa bande ko au travers ba numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 wana nde okokipe ko pesa likanisi na yo okokipe ko ya ndeko moko azo komela ndeko Bruno na lingi na soutenir yo poko ma député ndeko ngabi tumana zo bunda teke pona ko ma député parce que moko eza na kati ya occupation to ko ma député mukolo o bato ko bimisa mboka na biso na mboka banguna na biso ba Rwandais monguna na biso Kabila na Félix pour le moment députation za ko porter ngate soko lingi obi ndeko Bruno na sepeka na bituma ya bino nde bobunda ndeko za ko sensibiliser ba chaîne osaka mutu ali boso na ba manifestation pour un soulèvement populaire là je suis d'accord avec toi mais ko ba kano na o soutenir nga pona za la candidat député na rivaka na mutu na ngai te soko lingi o sepeka na bituma na ngai sensibiliser bande ko asele bande ko ya mama maluku bande ko ya kaluka bande ko ya kitambo bande ko ya gombe to bengana batu oyo boy to bengana ba Rwandais to bima ebele mukoto ko pesa modo na moya me awa bande to ko tango na début awa Bakaliko na biso, nous ne voulons plus de Rwanda. S'il s'agit même d'une manière brutale, brusque, nous allons le faire parce que les Rwandais sont baso boma bande na biso, baso sango d'une manière techno pacifique. Voilà le long suivi awa boy. Ndena bisa bino toujours. Liboka pilipili ici la sona mokolo monte. Omona wa piso so akaba pesi. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 wana nde boki kokomela biso ba suggestion na bino ba proposition na bino aide na bino morale financièrement ils appellent le bienvenu pour que bitumba oboto bana ko bunda ngo lolenge vision ya papa na biso ya résistance et papa honoré ngman ezalaki pour que to bengana munguna obu aza ko bulisa biso Félix aza lokola mwana oya simi mbeli na ngambo ya kosalela soki to botolier na ngote avec beaucoup de prudence et kozokisa ye yango wana omoni to bengisi bande ko nyonso peuple congolais dans l'unisson boya tout ça la force
moko pour que non to benga na batu oyo boye baza ko envahir mboka na biso nde bomoni na kati ya avenue ba ko sala misala mais richesse mosusu asike botami cela veut dire que Congo eza mboka oyo eza béni mais biso moko ba congolais to ko profiter dango te pour na inviter pour na bobangi oyo ekota na kati ya mitu na biso ya lelo na suki awa boye soki nzamba lingi dans les jours à venir nde tokutai na bino matondo la seule manière de soutenir Océan du Congo ba j'aime na bino bo s'abonner massivement et puis balosambo na bino na chaîne ya libération ça combattu ndenge moko maman Océan moko za combattu et puis balosambo na bino ekozala le bienvenu pour na ko réconforter pour na ko pesa ye makasi wana Jeanne d'Arc na biso azonga a continuer ko sala musana ye ndenge o asalaka ya lelo na suki awa boye soki nzamba lingi nde na mikolo ezali koya tokutai na bino bye bye au revoir.